Semaine eleki ezalaki très chargée comme d'habitude pour le chef de l'État, la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cellule nationale des renseignements financiers, ezwaki esika na yango ya sika en lieu et place ya appartement, na hôtel de monnaie na banque centrale esika wapi, bazalaki kofutela. En début de semaine, mokonzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayaki ye moko inauguré immeuble oyo de 5 étages rénové, cellule oyo ezwaki mission ya ko recueillir pe ko traiter ba renseignements financiers sur ba blanchissement ya ba capitaux, financement ya terrorisme, pe prolifération ya ba armes ya destruction massive. Émissaire moko ya président angolais Joao Lourenço ya mbamaki na cité ya Union africaine na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ministre angolais des affaires étrangères, ayaki kosale la chef de l'État ya RDC restitution ya ba activité menée na président angolais, médiateur désigné na Union africaine na cadre ya processus ya Luanda conformément na ba résolution ya sommet ya Union africaine na mois de février eleki. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, plus de 5000 femmes ya ba différentes couches sociales pe corps de métiers bakutanaki na chef de l'État Papa ya bana ya Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na palais du peuple. Contrairement na ba défilé na Maputa, ba femme ba inovaki mbula oyo ba préféraki ko échanger na mokonzi ya mboka sur ba question lié na ba condition ya ba femme pe promotion ya ba droit na bango. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki lisusu présent na cérémonie ya audience publique solennelle ya rentrée judiciaire 2023-2024 ya cour des comptes na salle des banquiers na palais du peuple esika wapi na occasion premier président ya cour des comptes apesaki na président de la République, chef de l'État, magistrat suprême ainsi que président de l'Assemblée nationale et président du Sénat rapport et exercice 2020-2021 conformément na mibeko ya mboka. En séjour na Kinshasa, délégation ya Conseil de sécurité ya Nations Unies conduite na ambassadeur ya France pe ya Gabon na Nations Unies bayambamaki na cité ya Union africaine na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ba diplomate onisien représentant ba pays membres pe ba pays non membres permanent ya Conseil de sécurité ba échangeaki na Mukontombolo Fachi Beton sur ba question oyo esengeli po na koluka ba voisin moyen ya commettre fin na guerre na est ya République démocratique du Congo pe lisusu makambo etali processus électoral en cours. Voilà pourquoi on l'appelle Fachi Beton, les bétons de la République, toujours debout po na koluka bonheur ya peuple na ye. Boinde zalaka. Yekeyo